Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour à tous les Abakouk, à tous les Gaulois. Likez, partagez vidéo, commentez. Voilà, je vous aime tellement, que mon Dieu vous bénisse, les Gaulois et les Abakouk. Likez vidéo na bo tilanga ba j'aime pour erbo benga ranga bo diranjanga. Ngana lobate. Bo tilanga ba j'aime. Réclamation. Venez, on va faire l'analyse des réclamations. Merci beaucoup d'abord à mon sponsor SMK Empire, maison de production. Un grand merci aussi à mon artiste et mon manager, Smokey 9D78, les grands rappeurs depuis l'Angleterre. Merci à Champion Wadol. Merci à Mama Zozona Katia End, Balobi Abakuka Tongo. Là, je vois directement les présidents de tous les Abakouk, le président Yoshua et pourquoi pas à Rolin Zinga, Rachel Ngalula, Rosinga Lula, Vera Tulembe, Nalingi Bino ya trop, à Mams, Sila Bissalou, Maman Nabango, Moutatika Théâtre na défaut, Mouta Korja, donc Sila Bissalou, la patronne des SB et l'impératrice, Sissi de mon cœur, la légende, et Sila Bissalou. Les que vidéos, commentez, partagez, je crois que vous avez aimé, émission, il y a Mama Sarah, Mama Kimia, bo sepela kinango, merci Nabayo bo partager, yango puis merci Nabayo bo tali, bo commenter en tout cas, merci Nabino Bwende Zalaka, ko soutenir batutu badobelara SB, batutu basara promotion, il y a Sila Bissalou, Bwende Salara Biso bien. Like vidéo s'il vous plaît, beaucoup de j'aime hein, pour la réclamation. Bravo à toute l'équipe de SB, bravo à... Je commence d'abord à Sila Bissalou, l'impératrice, ceci de mon cœur, et puis Maman Nabango, Moutatika Théâtre na défaut, Moutasala Mambo Batbasala raté, et Zaka Yomoro Sila Bissalou, Kamata Beze, Sika Ozali. Merci aussi à toute l'équipe de SB, je vois Yaloulé, Jolive Malongi, Linda Coty, Jonathan, vous êtes tellement ébélé. Excusez. Bino nyonso wana na lingi bino mingi, merci na bino puis merci na barter nyonso oyo ba participer na film na biso ya réclamation. Tout l'artère va participer na film na biso ya réclamation. En tout cas, merci na bino, merci na ningo c'est que le maire na bino. Et puis merci na Babakouk nyonso o bazala qui vraiment attentive. Pour nous roser la réclamation, pour nous roser la réclamation, merci na Babakouk nyonso oyo ba partager qui réclamation. Bato balinga ki kotika vidité ba vrai Abakouk boka mata ba buzz comment kombo na yo prochaine émission na sala na robwaka yo yo za qui partage komela kaka Dorcas boloko kombo na ngango na partage ki oza na droit ya libanga. Merci à Jilinda ya mosa monene mosa kenda sango camarade ya ba star Jilinda ya mosa monene muto na version na télé na bité na na boire okonda te funa vimbarara yayo yango na la kabelo na nga majili na vinante. Voilà. Botilanga no ba j'aime. Combien de minutes déjà 3 minutes. Botilanga ba j'aime, botilanga ba j'aime, botilanga ba j'aime, botilanga ba j'aime. Na continuer na Babakouk. Merci Nabino Babakouk vous êtes qui attentive. Merci Nabino Babakouk vous êtes qui partager réclamation. Merci Nabino Babakouk vous êtes qui kota la consommer réclamation. Merci Nabino vous êtes belé partout dans le monde en tout cas et Bwende Zalaka. Tolela qui réclamation zéro kendete, ni réclamation ça ne va pas, mais to lobby et boyoki et puis botali bokomi ko consommer film Bwende za la ranzamba lola apambola biso nyonso oyo totali réclamation biso tout auto soutenir Sila Bissalou Nzambe apambola biso. Et voilà. Lelo na eka to analyser moi mon cœur sur film na biso réclamation. Comme la ka leçon oyo tiré na kata film réclamation. Est-ce que réclamation était yo? Est-ce que vous matin y a la réclamation du début jusqu'à la fin? Est-ce que vous temps y a yo ka to kolanda partie par pièce? Est-ce que l'on a qui parti à Darlene Nagesho bien? Est-ce que l'on a qui parti à Mams na Omarika Bongo bien? Est-ce que l'on a qui parti à Aminata son père na Doudou Soupou bien? Est-ce que l'on a qui place ya Via Teresia Linda Olanda qui pièce ya Michuna ya na Esila? Est-ce que vraiment Olanda qui yango bien comme la leçon oyo tiré na film na biso ya réclamation? Il faut to comme ça siko bongo.
leçon nini oyo tiré? Est-ce que réclamation était est-ce que on a makambo yo kuti o hôtel film réclamation obi ke alikambo nga nazalaki nango. En tout cas il faut na tika réclamation était inga. Il faut na tika réclamation était inga. Ba maman na ba papa na nga to kendara ba église to sambela mais tout le monde est réclamé na famille na ye. Yango to bondela ranzambe to katara ba lié. To katara ba biloko e réclamera biso. Romono kenda déjà tani chaminata et si abala na ye mobali n'est pas na moba moyen na tellement qu'il a réclamé azozo ngara na makambo eza ko réclamer ya kolata ya kimudungu voilà bulinga linga lana. Je vous en les amakuk mudungu yango anati. Voilà linga la mwango mudungu aminata ndo zongaka na mudungu. Malgré mbongo, malgré nyonso na ye, abando zongaka na mudungu. Donc mudungu bandaka ko réclamer ye. Yango monaka ba mama na nga na ba papa na ngai. To komaka na ba niveau mususu luyebisa nzambe. Soko moni yo mati, loba na nzambe place na mati. Nazonga simate na kendeka liboso. Donc ces gens ba biloko ba ebenda ngekanga nga makolo parce que za ba tu mususu na ba tantini mususu ba tonton mususu bazana oromona pas fuki mais lobi asili. Okomona avancer lobi ya kwei. Donc ana marambo ekanga ye réclamera ye zongi seka sima moyen avancer ezate. C'est comme à côté d'Aminata. Wane la point Aminata to côté ya Michou. Michou oye na azalaki na moyen na ye, mobali ya na azalaki na ba moyen na ye. Oye koka ki peut azalaki peut capable ya ko servir Michou, bazalaki capable de servir Michou ko pesa Michou nyonso o Michou akoki kolinga. Mais vu que Michou elle était réclamée par Mudungu. Bilamba basangisaka bilamba eloko na photo e barango bandeko nango bozolanda 7 minutes déjà na combien de minutes dans 12 minutes 52 secondes bilamba basangisaka te yo motoki ya muninga yo rolata ndenge nini makambo muninga za kotambola na yo yebite o muninga na ngo yo yebite yo bino bakanisi ba fi tout au monde na Kinshasa to ba garçon tout au monde na Kinshasa bango nyoso ba binzambe qui vous a dit ça? Bato bazo se retrouver na kati ya réclamation boya nana besoin na bino oya moni aza ko se retrouver na kati ya réclamation vina yeza na kati ya réclamation tika zwa décision bomoni nga na tela film blocage na makambo na ekutanga na film blocage wana eza onga na vivre ka na se décider na obite eloko funa tika ngo sere yango de mutekanga nge blocanga pe na tiki na veut évoluer. Nous avons évolué. Zamba sali a vu décision et pas accompagné dans la décision nanga. Et lamba balata na raté, le bana bande quoi famille na yo, pe bande pe famille na ok balé qui na yo propre. Oh bote mina bango tata moko a maman moko. Pour à partir de lamba mutakoko baby sa yo. À partir de lamba mutakoko détruire vie na yo. Et na ba fille mususu na ba garçon mususu lelo na Kinshasa ba avancer kate, ba kendara musika te. Parce que après ça muninga moko lamba na ya zalaka na ba chance muninga na bende ba chance na kuma ko utiliser yango ya tikala yolela mama papa o yala ndi réclamation boye bisanga ba leçon bo tirer na besoin bo komelanga beaucoup de commentaires beaucoup de j'aime na lingina ye ba leçon ni obino bo tirer na kati ya film à réclamation. Est-ce que yo TMI na réclamation tu es où tu es réclamé? Ezapeka tike batu musu bazaka réclamer ta musu na nini te. Au moins na mutu musu soza mona mwasi. Mais wana salite moko ya bondoki comme Darlene Palata. Babali yo batyo nanda kwa libala. Mais salite na yo efila kate. O tienda kuka bizarre. Or que Bible yango mero lobi Nzambe a renyere sika ya salite te. Nzambi regnera toujours esika ya propre. Yango ba le bara Saint-Esprit asanganaka na bêtise te. Salite za bondoki siko Darlene Palata azalaki salite na kati ya ndaku na ye. Ah minute za mukie 10 minutes déjà. Darlene Palata azalaki salite na kati ya ndaku na ye. Mama, yo za mwa sali balo zolanda video na nga oyo. Soko vivre ka vie wana au monde rend normal, chica. Soit décision, c'est le temps.
En tout cas, dans benga bino ka bato bozana ba problème wana zwa décision. Loba partir à lelo na tiki salite ndaku nanga fait comme ma propre nzoto nanga fait za la po. Ndenge ndaku nzoto nanga ezali ndenge ndaku nanga ezali. Représenter ndaku na yo na yo moko. Eti ke muta kuti ndaku no propre yo mo muto a salite. Akuti yo mo propre ndaku no bizarre. Ezala raté. Oza réclamer quelque part luko tele milango. Tu es na couple ya Serge. Oh, moi si yaza mal bouche très impoli. Ayebi même pas qu'on respecte ba ninga ya mobali na ye. Tout le monde yazo kat le bango lingala pona yazo mona ngo normal. Ben politesse mususu tozana ngo na kati bandaka mabala eza bisote. Et puis ozo bet lango tolobi biso impoli ya famille. Ya. Impoli ya famille zalara. Et pas Yesu maramba baba héréditaire ezala te juste raté pas Yesu. Babylon héréditaire, on existe raté. Oh, biso, tu as maladie, mort ya famille, intel. Bible, le bien, biso, en côté. Yesu, a tika, quand on maladie, ou ya vie, ya famille, pas Yesu existe raté. Yo, moi, si, honoreux, mais impolitesse. Et puis, le loco, morote, pour na yo, mon manquement de respect, na ba camarade, mobile, nous trouvons normal, or que tu es réclamé quelque part. Ok, nano libala mais réclamation le roi sengo zonga randa kuna bino ebikate yo fozonga kaka. Parce que fozonga kaka fait ce comportement morobo, comportement ni peut être impolitesse. Donc on a tant y respect pour na mobali na yote. On a tant y respect pour na belle famille na yote. On a tant y respect pour na bandeko ya mobali na yote ni ba camarade ya mobali na yo mama. Yo zolanda na minute oyo. Boye loko wana zwa décision. Tu en tout cas lelo na naka kama zwa décision. On a vu dans même la réclamation, on a vu décision. On a décision. O tika liba tiki yo, o la liba lali yo. Zoa décision, c'est le temps. Na film, na biso réclamation. Ce qu'on vous se retrouver na kati. Maman nanga, c'est le temps, zoa décision et zoa décision. Boya mabe, loba. Mambo na lingite na boyi. Zoa décision, c'est le temps. Yo linko zoa décision, to linga otara, maman na misu. Etali yo. Orozanga libala. Et puis, Rosan Alibal, aux une famille, réclama qui, bah, c'est qui, merci, Nabino Babakouk. Je vous aime, bye bye.